Voilà, amis internautes, bonjour. Bon, comme moi, que vous m'avez un gros bébé de vraiment la sème, na ma belle, bonantissima, c'est que Kinshasa c'est à Koinda, donc bino partout bon na biso, na biso nous va mbote. Donc c'est bien moi gros bébé hein, de la presse, j'ai mis ma ibele, donc tozana Kevin Kanza, mtozo nga image émotion qui m'a cassé, donc toka ka guerre na sango, moni guerre na o eleka ya makala, na moni des amuki. Donc oh tout monde na victoire arbe somo. Donc nazo c'est le reportage ya moso ndenge le corps neza levé du corps ebima. Donc et ça le malelo tokomi kaka na victoire wana côté ya loboko wana na bataka loboko to leki kaka mukie to mona bata mikuse donc auto rappeler na sangoko bakangi bakitendi moko ya rouge bata mwana ntsembi ba pembe bazo yebele direction na parquet o ya victoire wana ya kalam évasion lisusu donc ezalaki na makala ndaki na matete siko le sem na matonge alors so mwenga azolo ba boyetala groupe bébé do kabida to na kimi na ebiso bana poto jibe kumalu tempetolo de Dallas olingo zanga et ji de lolo maman GH bonga bosanga nga to na témoin mongo aboye to ane mo mobala kimi e pe ko batama papa yo mona ka ondele nga no leka na mo ga mama sasa wano beta mo batuma mikuse wala ti rouge surtout na mama sasa wano beta abla monite aba bazo kima mama apena bano kima mama sasa mo beta ibaneza oinda somo so yana koti to batem kuna lupango mo masasi kuna zo beta makasi donc so bomoni ke ba poto minga nazo loba mais nazo kengela boye c'est que c'est grave donc moi même pas ya kobima na libanda pour que tozwa image Kevin na moni on dirait batu mususu bazo bima na epite ce que kozo ya bango image ata na porte pour na mo batu bazo niveau et ça vraiment c'est très grave donc bana poto donc bon o za maman place na bataille maman moteur malamu ayambinga GH donc maman GH EHP média to kufara la musalo donc Kevin na bonne caméra hein. Donc voilà donc todo poussa na malembe tozo poussa na et ça vraiment somme donc n'a habité ce qui est là andeni c'est comment mais tozo poussa na kaka pour que total la bino image bato comme ko tambola moi ndambu moi kimia ezongi donc on a habité Kevin ce ko surveiller ka ozo banka mo musika bo donc et ça vraiment mabe donc on a lobi ka que mboka za malamu telelo donc bino tu bola sur internet ba que le 29 ba belle les 30 indépendance de bandit lelo donc mon antime na batuni ba c'est vraiment scandale mais c'est beti partout il y a un bon moni donc à suivre parce que na bi tant to malbana to zo sur image bo zo su malamu donc Kevin to sur na wana pour na siko pour to lukande to ko zo sur image Voilà, tout ça peut associer na témoin mususu ye pendant tout mon événement ngo est-ce que kim to batami est-ce que liban eta a batama lisusu donc ye ma le papa ezaki ndeni bon ndebo yebiso ngana za chauffeur ngakoma Camille Michel toi bonani Camille Michel toi na ngambo to bombe mutu kama to kende exam to kende exam be sonde tout monde ka 4 personnes donc 3 bana taida tingai mususu pe azama mwana timwa mukolo aba mama mbinga nde baki na bilamba ya kitene ya rouge taba kumira ba kitene ya rouge biso nde ba kumi na porte o ya district wana nde do bazika libaka bazama mama be ya bandika na tant que ndika basi abita pas do e panzana kwa masasi bakanyela polika pas police mo bindi na monisi nde bachubie ba banu
Donc bana poto bana monde entendre na ba que non na sous-émotionné parce que noté que ça là déjà Moussa na ngai dans na zui ba image nga moko na ngala bongo bozanga nga lelo na moni bango batami kuse na kitambala rouge ba yeba tsali pena évasion na kat na parquet ya makala awa dans na parquet ya kalamu awa bakufi alors là ba kini bozui la image weba que non le 29 le 30 surtout prier nzambe bembo a partout to sambela to prier pour na Congo mboka na biso Congo na biso ezala uni mutu moko takabola Congo donc c'est ça quoi donc na pesi nous tout merci au bolande biso donc au revoir to kutana mbalasima merci beaucoup.